Yoko mono nani? Leyan. Leyan, oye bo beta mbunda? Nika non ko beta mbunda na yoka olelo. Wana siko professeur alobe na ori rythme o kokomo na ngoni. Kukaka kukaka kakaka. Kukaka kukaka kakaka. Yo beta mbunda? Mekana na yoka olana. Kaka mukebongo. Wana ba balakisa ko kakawa. Oye ko laga ngwa. Ka awa. Na tindage oyo bebe takambunda. Ngamugo. Mekano na muna. Wana komono honi. Kingoli. Kingoli lo. Ok, merci Nabino surtout, merci. Quand bozo mon Freddy Akimbe, nena ba nous qui na l'équipe de sa caméra, ça dit na rara ba vérité. Ba vérité na ngapé na habité na ebi que Hermoso ça ne passe mais ça ne pas citer parce que bo c'est là na ba information au non zo la bino. Lelo ngai na équipe mba ya www.cleboa.com na kiti na Njili donc en face kaya marché de la liberté na quartier de na Katikuna c'est-à-dire na yeko kusai la bino kaka ba découvert ne to sala kanela la sabino ba evida na sabe bloc belé le siko na yo koluka sikoyo batambunda ça c'est-à-dire au mona mwa mukia yo betambunda oyebate ngana bino to découvrir bango to yeba. En tout cas, na makasi kara ya de la nation immonable, l'homme invisible, un bon tonton, Papi Guéné. Papi Guéné toujours. En tout cas, na ebike pichu manga ya kala mingite. Oso akini wa ba mona chera pembe. Ça dit que non d'être ba banque o eza sita ba jeune. To ko sarate donc nzolele na nzolele mikolo bo mesala nango po nzolele na nzolele. Nzolela kaka nzolele. Sarah Kila Moebi, Jontian Barwani Kebi, ndeko ya Rebecca Kebi, restaurant mon États-Unis, on a balobi nanga komo nango yolo ezo. C'est-à-dire au monde ba tonton ya bien, ba tontine ya bien, ba ma copine. Tolia kitoko, Juliano R Kamel. En tout cas, boza ebele Géraldine Tawaba, mère ngoyo na bi ke ba bon séjour na yo kala mingi te na kin. Et puis, pourquoi pas, Nayo Anja Kimbe, grand frère propre, Moninga Yannick est en tout du Weber. Pegisha, vrai joueur Mosengo, Nakotala Noana, Natala, Enganzambe, Noronen. Bon, bien, père. En tout cas, l'émission de Rwanda na yo déranger wa sangona yo me panzana moi makasi pa te yo bimisara ba kolombonda ba limbonda ba nini ya omoni na bina na ya na koluka yo nanu to betana o lisolo ngolana to ko bana komono nanu komona nga Blade Pambo aweza usine atelier ou bien école. Bon, normalement ils allaient à école centre de formation ya Mbunda ya bana. Yo bana kozwa bana on a ba chine. Bon, normalement awa tozozwa bana na âge ya 6 ans à 16 ans. Au laksa ba on est ba rythme. Bon, normalement to laksa ba on presque ba rythme ya ba province nyonso ya mboka na biso. Ba rythme nyonso ba rythme ba Congo, ya Bandundu, ya Équateur, ya Kisangani. Donc ya ba province nyonso raka. Yo mondo zana olongola nyonso. Bon, nga na beta nyonso. Toto bananu na mbonda nanu ya baluba nanu to bananu mbonda baluba
Poème ezate to betana ngamo na beta to betana ban. To bana na yo ngana okena bana sim. Ngamo go problème te. OK, to kegas. Wanasko babenga on. Bon, normalement, tu bien un rythme baluba, donc tu bien un autre chiluba. Chiluba. Yagi sangani bezali. Yagi sangani ezali, tu bien un autre topoke. To mingala topoke na to kana. Ngaye batopoke place bozali na banabino na kanti bozaja yo sepela po boyoki ya ba Kongo pezala ya ba Kongo yali manianga banyanga na pesi bino mbote place bozali to kana banyanga banyanga ba se retrouver siko na mboka siko ya papa Kizenga ba on peut se retrouver ouais na mboka na ba ko se retrouver tout ça na pende trop bête pende tout meka tout ça na kimbonda de yo vraiment ma solo mi ke mais to yo ka siko ba rythme net ya ba pende Kimbonda karablo na bango bandundu kuna mekango yaya ah oui il existe vraiment que moi mudango yebe ngasko na préféré to sukana no na ya ba mongo sikoyo bangala siko to kana no bongo na proposer siko ya ngamo pe ya kuzu. Ça va. Babokulaka bo sepeli place bozali parce que vous sentir déjà que vous ongi na mboka mais sikoyo poto za nati moi bref na lukas ko yo betelanga mbonda sikoyo profane donc typique typique mari note soki ba beta nati rumba okubeta onde nini ba beta nati seben nati wera vraiment lo beso simi ma micro mambo obwaka to brigade to nan rumba Seben maman Yamado Seben sko ya Yamado
Alors vous comprenez on est qui Yamado yumu uyikola mbunda. Bon, normalement, ngai mbunda, bon, ils adorent. On a bandé là qui va moi la mouké. On a obéi à l'église, à la chorale. Après chorale, on a intégré ballet Orcan à 2000. Après, on a commis ce qu'on a cours, il y a formation et pas il y a papa Koumanda, professeur Naïna. On a cours le rôle privé. Mais ils ont déjà don il y a Kobotama depuis bon mois. Mbunda na yo na oki déjà ozobeta déjà bien makasi sikoyo okepe koluka osala école na yo école ngo sikoyo bo fonctionner en inscription minerval tout benden. Bon, normalement centre tam pour enfants pour na bana normalement na préféré que ça la projet et ça le rôle gratuit. Donc toujours aider jeunesse ya mboka. Donc awa bana normalement na sala yango gratuit pour na bango. Donc bana ba foot arrêté pour le moment. Ngana yebi batambuna mingi bazara na kitambo ba selembonda donc bana kitambo nde ba yebi mbunda makasi yo ko se retrouver na nchili nde. Bon, normalement avant njili na vana na lingwala. Ne grandi à lingwala, avant na lingwala. Maramundu ba na lingwala après ndeka marambu ya laka. Na esko ko s'installer na njili de to salisko yo makambuna centre sco vandi bien na njili bana déjà ba élève no ba comme déjà na niveau nini ya kobeta mbunda lelo o que notre sobi na di beta boy oyo akobeta mama. Bon, normalement to fonctionnera boy tous en groupe ya percussion tam pour enfants percussion et ça groupe ya bana bazo beta ba rythme traditionnel o ba yekolagi awana na école donc tam pour enfants percussion on est un groupe ya bana ba betara presque ba rythme nyonso traditionnel bon ba betara déjà oyo sigo baza wa isa le rôle ba élève il y a chaque samedi dimanche ndenge cours ya laka normalement na centre awa pour na bano ba yaka ko yekola donc ndenge to zibiso boye donc tout ça na en plein cours il y a samedi na dimanche na compte il y a centre tam pour enfants mais tout ça na groupe il y a percussion, il y a tam pour enfants, percussion. Mais les bazar la soro bino wa beta rythme moro ba robeta. Normalement ba robeta pour bazar élève ba ekola déjà ba robeta. Na ba na autorité na moi si. Na autorité na moi. Ça va ma chérie? Ça va bien. Yo comme non? Léane. Léane, oui bo beta mbunda. Eh. Ni kanon ko beta mbunda na yo ka olelo. Wana siko professeur aloba na rythme o kokomo na ngoni. Kukaka kakaka. Kukaka kakaka. O sepela pe na robeta mbunda. Na tina yo papa to mama. Papa. OK. Na luka pe moi petit na nga oyo. Ndeni go master. Bien. Yo beta mbunda. Mais quand on a yoka Hollande. Kaka mukebongo. Wana ba balakisa go kaka. Oye ko laga ngwa. Ka awa. Na tindege oyo bebe takambunda. Ngamoro. Do yo pour ngo koma mutambunda ya solo na luka susu buyu no muno mama boy kwa Elote. yo betambunda makasi mekano na muna wana komono hon kingoli lo na tinda go yo betam Ngamoro. Yo moga osepele ho beta lombo. Yo segan. Elote. Est-ce que yo bo beta mbon? Mekanan.
wana aozala futur Sebondo. Alors bana no limbonda maman ke Sebondo ya machine na moni pe no quoi maman la ngai no ko ndeni ko Bien. Yo bo betambonda. Na bo betambonda. Na tina ko betambonda. Papa. Papa mtabe na boloko ko ki classe te ko ko la mbonda. Atangaka. Wa classe ni 6e primaire. Ah, mais quand on be betambonda ba bloko boye ko limikolo beta makasi na yoka o. En tout cas, nakansi bomoni déjà, vous comprendre, bana ndenge bazoe ko la kobeta bunda, ezaima initiativité moko ya bien, ezaima idée moko bien, bana bakoma mur, baye ko la quand même, moi le moko boye, boki déjà ndenge moko lobi ke atangaka. C'est-à-dire batangaka na bango, mais awe zakaka baye ko limbunda banene. Mais na école na oyo na mbunda. Oso bimisa mutu moko ya mbunda pe abima vraiment. Bon, kobima na ndenge nini ke kobeta na orchestre. Kobeta soit na orchestre, soit wapi bien nini ben. Bon, normalement kobeta na orchestre bon comme bango baza mingi trop traditionnel, bango ba préférer mingi ballet, ba préférer mingi ba biloko etali mingi bango ba lingi mingi traditionnel. Alors ezana batu mususu bayaka kosenga moi lisongi so bazana ba spectacle totindaka moi débat na B3 na compte à tam-tam pour enfants baké ko beta après bazongi na groupe. Bon si go ebi toi na www.clubwa.com bi ce qu'on est doza tolingaka moi vérité moko boye. Ça dit que biso moi to préférer vérité on se cause ke tolinga transparence tolinga to ba o izoleka. Est-ce que okulu bana bango vraiment dans moi spectacle moko boye ndeko tindaka bango. Si vous avez un spectacle, mon roi, si vous avez un poto, un monde entier, un spectacle, vous avez un biso. Bon, normalement, le problème est que vous avez un rythme, vous avez un rythme. C'est le spectacle, nous avons un bango, qui est beaucoup de spectacle, parce que vous avez un biso en live. Ah, donc en live. Ah. Ok, pas de problème. Non, c'est là. Bobongama, Paul, Shadrach, Benny, Kingoli. Manianga. Merci la manianga.
Nous avons déjà Mati déjà moins classe parce par rapport à Baoui. Oui, Mati déjà classe. Oh, tozo linga na ba mikolezo ya na année wana faut ba rejoindre sigo yo groupe ya Tam Tam pour enfants. Il y a betra dia na Tam Tam pour enfants. Groupe hier wana déjà Tam Tam pour enfants moko yo wana zara. Massa yaka nan. Yaka vraiment donc na yebayo bien. Yo comment Ouais, comment on a dit élevé si on en a des paris. Dieu levé si on en a des paris. Dieu levé yo bandi mbunda wana ajine. Ouais, mbunda na bandi na 11 ans. Si on en a 16 ans. Donc toloba obeti 5 ans. Ah ouais. Ouais. Il y a na peso mbunda siko yo betela ngana no ya madona soko obeta. Ouais, na robeta. Obeta. Ouais. Na Rocky. Ya solo. Ouais. Mekalan. na bien noko de Paris beta sko créer sko ya yomoko ok non poto mobima ba yoka petchole bo beta oko créer ouais ok mekalan que no te puedo dar un pina robeta será nga pina meka bandeko no meka ok wale za ikaka ko blaguer ndeko ngai à part kobeta mbunda utangaka ouais na élève na tanga na za 4e humanité na ça littéraire ouais na tanga lycée Sainte-Thérèse na quartier Saint-Gilles nini pousse beta mbona. Bon, dernièrement, tu as venu, na jeune mais
nga tellement zaki na don na ndo beta na église na Sainte Famille na église catholique na beta na roti cadeau na nga boiti na ya na ye kola lisu makasi pas procès monter na col sa sous mémoire. C'est ce qu'on a vu dans Omega Kobeta nanu mabele lisi moko ya muke kakawa pour te confirmer comme ça natika on a continué na professeur okoka. Wa ya bilo amike na koka. Biloko mike. Pona nga bilo amike na koka. Yo bimino to so bani munoko ebele bwende. Artiste araka munoko. Mekanan. Bien, c'est un on a betin zemon. Bon. Bon yomo. Yo faut yo kola sus no comité. Na ye kola. Mais mettre beta ki bonyoma, il faut sentir que batu ba bini bonyoma. Donc yo beti siko yo tonyoma. OK. Maître vraiment merci d'abord na nenge tu peux savoir la promesse d'abord tu vois qu'il faut tout ya awa tout kuta na bandeko tout à la peine ndenge ba saramsa na bango pesa biso adresse exacte ya école et puis au pesa biso na numéro donc tout y ba vraiment école pour ba exemple tout mususu bazana besoin ya bamuna ba festival bamuna festival bamuna partout na ebité ndenge ba ko sala nene. Bon, adresse ezana Njili quartier D avenue Kingumba numéro 24. Alors ba on se kota contact na biso numéro na so téléphone eza 00243 89 625 71 88. Bon na Gmail tout ça na tamtam pour enfants @gmail.com. Na Facebook tout ça na centre tamtam pour enfants. Ba coordonner na biso yango wana pona ba oyo balingi ba kota contact na biso. OK, mais na bien na ko proposer pe moi eloko moko boye. Lokwa yo beta pe mbunda makasi bunda ozawana. Ebike okoki no pe magoza école na occupé test pas héritier à fond l'orchestre sika obeta no mbunda kuna simba na woti. Bon, eza mabete mais omoni biso déjà tout ça ba mission tu es là qui tout ça ba mission ou tout ça nango déjà biso mission na biso ezali objectif ya ko former jeunesse ya ko cadrer bana donc eza mission moni toko comme l'engagement kuna moni charge tout ça na charge ya bana photo pesa bango valeur ya eloko biso tout ça nango to kabolongo na bana pour préparer relève ya lobby bande comme mususu bazali baza déjà ba robeta oyo baza kuna en tout cas namonaki dernièrement natalaki epanaye c'est un artiste amené nous la respecter mingi namonaki master moko abetaki bien ngakuna apprécier ki bango na émission mona nalaki na télé ezaki na groupe na master moko abetaki mbunda na oyo ondimi mbamo ouais abetaki bien donc ndimi donc courage à forcer mais na ndenge na ngala la vérité moi songi bon poto lobi ya yo alekinga bon koleka moni biso toza normalement biso toza mingi toza na différence mbunda eza mbunda mais eza na ba système eza na ba style ebele moni biso toza trop traditionnel bango baza ndenge obengi yango na beti bayamado bango bengi yango ndombolo typique bon biso toza trop tradi donc toza na monde mosusu bon mais un perfectionniste conseil il faut abetaka nyonso soki azobeta traditionnel azobeta nyonso tout boninga abetaka nyonso na accompagnaka musique de recherche na accompagnaka ballet na accompagnaka danse contemporaine na mbunda na accompagna rappeuse oracle na mbunda donc na betaka nyonso jazz style tout nga betaka borobuchi po robena yo beta bon oya bani amona ngo ezaka gwaya
namona yango eza na bagwaya okolongola kobeta yango na yo na bita namona yango eza bagwaya kokate na mutu akobeta yango kutu di élevé te yo nani yo mona to kota biloko na bango namona yango eza vraiment bagwaya donc biso mpona mona yango eza bagwaya sikoyo obeta sikoyo barythme sikoyo ya bamindele sikoyo bango babeta yango ndeni bon barythme ya mindele bon Jennifer Lopez Celine Dion nga mona yango na mbunda tobengaka kaka baslow baslow eza barythme moko ya baslow robeta yango na mwa rumba robeta yango na mayele moko boye mekana mayele yango natala yango na mekaki tokobeta yango na bon vraiment tokomi na suka nga na sepelaki vraiment mingi na baki na fona ya na yo tala ba picture vraiment oyo basalaka mosala na bango oyo baza juste mpona bayekola métier yango moni na yaki awa okoloba nini na batapoto kasi obaotalo partout na monde entier. Bon, message to reko pesa na bandeko na biso ya libanda, il faut kaka ko soutenir ba initiative. Ya ba jar oyo surtout na makambo etali ko cadre jeunesse ya mboka. Ko soutenir ba makambo lo biona eza mabete mais est-ce que yoza mikanda nyonso? Bon, normalement commune ezali pour un espace commune ezali za mukanda ya commune autorisation que to fonctionner ezali. Ministère il y a petite entreprise moyen est-ce que au côté Mikanda? Bon, normalement d'ici là bientôt là on va faire ça mais on a tout ça moni ba structure et mon a tout ça filié aka. Et vous ça la question la structure mais on s'affilier quelque part, c'est ça. OK, merci vraiment merci Nayo Herman Apoyo la longue jambe Christian Pemba ndenge olobaki kaka champagne de Bruxelles c'est là kaka nayebi ke besoin mo ebele ba pichu mangaya ba ma copine ya solo quoi Juliano R Kamel nayebi ke bientôt vous a déjà de la nation un bon tonton moni lena loba ke merci d'abord nayo pour otinda équipe mobimba et qui t'a sur le terrain club.com bokende nanjili to kenjili club.com bokene kingasani to kingasani club.com bokende Butembo to ke Butembo donc to kenaka partout ndenge nazolo ba chaque fois nga biso toza au milieu du village toza ni na gauche ni na droite to c'est la rabino comme sala en tout cas shop Africa Motopamba Géraldine Tawaba na molonga nae Willy Mulongo tozawana Sandralina mon amoué bio 12e dame nae boza vraiment bien bébé moko bozawana bébé moko na États-Unis wana bébé Archange bébé Archange bébé ya maître Nangai motema ya Sandrine Dala pourquoi pas na yo Agnès Céleste Gentiane Barwani Kebi Rebecca Kebi Ange Kimbe moninga ya ni tantou di Weber tokomi na suka merci vraiment Matika Songo elonga ba bébé Dazoflex azo fêter anniversaire na ekala mingi tawa le 8 mai tozalawana et Tracy Pro Tracy Melenga lol qui est Glody Diasuka, la mignonne de la presse. Tokomi na suka vraiment na sisi wala na relaxa bino. Leo tozana mbunda, lobi tozana drum, lobi na tozala na kita, lobi na tozala batol, lobi tozala partout. OK, bye.